Shalom, shalom peuple dédié. Bisika bozwami tika ete kimia na mukonzi eza na bino elongo. To pamboli susu bande konyo surtout bolandara biso na Sentinelle TV1 partout de loin ou de près vraiment Nzambe akanisela bino. Alors nayebi ke salita omolai oyo bolandi biso te na proverbe 30-30 na face à face mama benana proverbe 30-30. Alors bamituna na bino bateso belé oyo botunaki esali ke to sala to zonga lisusu na face à face mama benana proverbe 30-30 pona koyanola na mituna na bino bino mo boyebi kaka mpepe ya mboka ndenge eza koleka tellement ke makanisi na biso nyonso eza kaka na mboka yango totikaki nano musai na Nzambe proverbe 30-30 basokupe na makambo ya mboka mais lelo bokolanda biso elongo na ye na face à face mama bena na proverbe 30-30. Alors wana toza ko approcher mutu na Nzambe proverbe 30-30 po toyeba ko répondre na ba question na bino pe na nyonso tout oyo Nzambe akolobela biso à travers ye. Shalom mutu na Nzambe. Shalom. En tout cas to sepeli lisusu mingi koyamba yo na plateau na biso eleki mwa mikolo ebele oyo bato bazolanda biso lisusu te suite ya makambo ya mboka show mikolo oyo oza nanu kaka concentré na kolobela na ntina makambo na mboka. Alors nayebi te soko kozala so na quelque chose mpona kolobela bandeko bambote tout bongo tokotana mutu na likambo na biso na lelo oyo osengi toloba. Ok, na pesi peuple de Dieu mbote partout bozali kimia na Yesu ebilabino. Bolanda émission ona litoi ya molimo pe litoi patriotisme et kosunga bino pe et kofungola bino soumiso parce que l'émission nous tout ça là ezali éveil patriotique pe ezali révélation pour nous kokutsa mutu na Nzambe pour nkola suka tokuta na loba. Ok. Vraiment avant tokota na mutu na likambo na biso pe ba question na bino bokozwa biano toza na quelques communiqués pour na ba maman Paris bandeko nyonso tout ba maman nyonso na remerciement ba maman nyonso bazokota jeûne prière tozo sala na jeudi minuit ya jeudi jusqu'à samedi nzamba kanisela bino et toza lisusu na musala munene tokosala na Paris ba maman nyonso obolandaka biso na Sentinelle TV le 15 oyo mama Bena azoya na Paris. Alors to invité bino nyonso tout bofani na bandako boza eloko akosala te boya tokutana na Paris na kopesa événement o ekozala na ville ya Épinay sur Seine. Vraiment tokutana na area wana boyebi na Paris bino moko boyebi area oyo to pe bisika oyo ville ya Épinay sur Seine boyebi yango tozali ko invité bino nyonso tokotia ba numéro oyo bokoki ko contacter biso pona kozwa adresse Nzambe akokanisa susu bino misitu mingi biso ba mama toyena no ko préparer parce que messager kalate akokita susu na Paris mais biso ba mama tozala wana pona ko chauffer ko préparer ndeni tokokota 2017 wana nde lokola communiqué et communiqué mususu ezali ke samedi ya lelo enterrement ya ndekola biso mwasi sœur Mami na Londres ezosala Mami Stone oui parce que boyebi event communauté et père de tata mwasi na mwana oyo ka oyo ya assassiné salemaki kati na famille oyo tokende pe ko soutenir bango Nzambe akokanisela bino to consoler bango ndenge bibelobi. Alors wana ezali lokola mo ba communiquer toza a précisément na Manchester proverbe nayebi ke kolobela so makambo ebele mais suite ya ba réaction ya bandeko oyo na ba émission oyo za kosala ba tuni mituna ebele soki total na YouTube ba commentaire nde baza kolobela. Alors motuna na ngai liboso to pe motuna ya ndeko oyo autaki kosala commentaire na ye alobi maloba oyo lobi na tina na rassemblement eza vraiment makasi mingi. Alors alobi proverbe balobi obaluki lisusu rassemblement sikoyo tozo comprendre te po ba mususu basosolaka te toyebi ke ozosala ba analyse na makambo mboka na biso ndenge ezotambola na ndenge ezotambola te mais ndeko alingi opesa yebi yana alobi yo balukeli lisusu rassemblement po peuple misuni ezali likolo ya rassemblement. Merci maman Bena, merci bandeko bazolanda biso sikoyo partout na monde bato bele ba civilisé te kozala civilisé elakisi kozala koyeba ba rôle. Par exemple les médias rôle na moni média to presse ezali 4e puissance zwara RFI
soit TF1 soit la chaîne nyonso surtout ba France 24 ceux qui va récupérer mboka wana to bani ba ko sa président na babandara flash président na salibo abomi bato salibo c'est-à-dire rôle ya télévision to rôle à média et travailler avec la population pour indika bango ba kende en avance pour indika bango ba soit conscience. Alors biso étant que ba pangisa ngo yebi ke ngana journaliste c'était un pasteur so na comme journaliste c'est parce que ba kolo journalisme baza un journaliste d'ailleurs sur le bigazali neutre. Alors journaliste c'était journaliste aux oppositions. Sur aucun na Kinshasa RTNC et comme chaîne ya Kabila muto opposition ko le kabunate. C'est-à-dire ils ont la position nango. Sur aucun na télé 50 ou ba ngo TV ANR, ils ont la position nango. Donc un journaliste fois se positionner ou aux amuto il y a opposition ou aux amuto pouvoir. Biso aux amuto peuple. Aux amuto peuple. Il y a opposition on a peuple. Biso aux amuto opposition à peuple. Alors nous savons ces années, surtout moni opposition au tout tia motema et bandi ko rond point. Ils ont tambu sa makolo, il faut to telema, to ganga pour ba se réveiller. To baluke li bangote. To moni était makambozo na Congo, Kabila pouvoir et Cécile. Et Cécile nango. Et Cécile. Mais ce qu'on a dit ba Twitter, il y a Jeannette Kabila to il y a bande kwa Kabila. Au moment que bateau bazo pesa Kabila tatika la sous à président et sa opposition congolaise. Na beni bazo boma. Kabila zo continue ko boma. Kabila zo so ba congolais opposition azo tia bango na boloko. Kabila uti boma ba sango na Lubumbashi. Kaka ba sango wana bazo kinga ko négocier na muto yo azo respecter batu te, azo santé te, azo humilier batu, azo sakana na batu. Or pour Kabila l'histoire nesi là et ça nango jemuke. Pourquoi Kabila rassemblement lelo azolinge zalate meeting ya lelo na nini félicitations na bato nyos tout babimi lelo pourquoi azolinge zalate pour azobanga population et ko renverser alors Batisekedi ba rassemblement ba yebike baza na pouvoir pour bana peuple azo senga bango te ba no négocier na Kabila peuple azo senga bango dialogue te peuple azo senga bango to bima libanda to benga na Kabila poto bengana ye population bimi libanda toke na parler du peuple. Batilenga ba message wa bi proverbe loba biso le 5 tolingi to beta moi tour le 5 novembre to beta tour na parler des nations to que no yeb sa Kabila reza dernier tour to zo beta pour prochainement les troya to bengana. Mama bena ba révolution nyo salama na monde na mona na note opposition e ba na romeka. Ti Kabila romesa nango ti le 19 elo mo salama te. Yango moni tango na moni ke ba blague komi a komi ko distraire bango souci a Kabila ya nini a distraire bango a kosa bango neti ke ba ko solo la mikoleko ya dialogue moko ko salama après le 19 elo ko salate a continuer pouvoir na ye yango pe na lina tuna mutuna Nzambe eza na mutu moko pe alobi ke mage bozo tia makelele boza ko loba de tout de rien boyeba ke le 19 elo moko e ko salama te et toyebi ba solga o ezo salama et puis alobaki yango alobi ba solga to mesala dena ba solga o boza ko pesa biso wana liboso bolobaki tola la ba ponge ba bébé o esusu ko wana na 2011 lelo lisusu ko mi lisusu o carton jaune carton rouge wana eza nango ba solga to mesala na biso nango bino ifo boyeba ke le 19 eloko moko e ko salama te mais na ebité bino bato boza ko sala ba analyse pour donc tu na question wana na sina répondre yo ke na lire makambo kende opposition ils ont peut s'accaber la chance ou ba collabo ou ba complémentaire ba izabana soki ba izabana Eve oyo ya parti ya Jean-Pierre Bemba ba lingi ba lumbeliser na Londres ba na Londres ba télémélier ba izabana o mwasi o ba bete masa bino bozo accompagner Kabila bozo ko sa l'opposition bozo opposant neni. Depuis quand opposition et comment la dialogue mutu mandat nécessaire pe mutu wana bozo senga abimisa ba politicien azoka ngabino no bazala prison bozo senga na ba faire de rouge nabino bazo boma na est oni ezo boma batu oni ezo protéger et yaki censé ba futa lembo protéger ba congolais bazo boma ba congolais et na faire de route nabino ba Rwandais batondi mboka na armée na tête na wapi bazo na pe batia Ruberwa premier ministre un Rwandais bozo déclarer que ba Rwandais ba bima na mboka siko politique ngo sande donc omoni biloko nyo surtout yango ezo tindika biso to ba bongo tozana problème makasi awa eza makambo oyo ezali na un Samuel 16 bituna nanga bongo yoko ba
kasi nazo expliquer tout moko mituna ngo na 1 Samuel 16 bazo biso boy lisolo ya David na Goliath 1 Samuel 17 kutu soko bandi na 8 tina 10 bazo biso boy les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées à bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il me bat, qu'il me tue, nous serons assujettis. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Ozoa, Goliath ayebisi ba Israélite. Alobi est-ce que ngana za Philistin te bino boza ba Israélite te. Alobo pona mutu moko. Eza défi Kabila zo défi biso. D'ailleurs na 2001 a commis président na constitution za ko battre ce président Koufi moi na comme président za coup d'état. Banda 2001 il est 15 ans 16 ans a défi à biso. Azoloba biso boyebi bien ngana Rwandais. Bino boya ba Congolais. Bo betanga bo bengisaka. So bo bimisinga te. Biso to continuer ko nyokola bino. Bo za la esclave na biso. Alors lelo oyo rassemblement azana population nyonso ba kinois baza éveillé pe na kanda so bazu Kabila ba kolie mobesu. Siko boza na arme ya ndenge wana na maboko. Ezaka bo déclencher go tokei. Mais depuis 2011 il y a combien de combattants ba kufi? Batwana no so bazo kufa ponani. Bazo kufa parce que tozala ba politiciens médiocres. Ba Rwandais bazo benga biso ba aventurier, ba escroc, ba aventurier, ba incivique parce que Congolais azali mbango na sima ya mbongo. Azalaka ni na souci ande konaye, azalaka ni na souci mboka naye. Oh masolo onde toza boye, Kabila ese siri même na accord na ye wana monde bombime boye yango mandat ne sili toza na tina ko dialoguer na été faut population et bimato benga na ye. Voilà, population et bimato benganaye soki bango balongi biso biso to kombe esclave na bango soki biso pe to longi bango ba kokoma ba esclave eza défi ba défier biso. Voilà, soki bol parce que na ngongo lelo na oloba ba oboma ba Congolais na est ba oboma ba Congolais tina Kinshasa bana ba Congolais ba garçon ba Congolais fo mona ndenge ba oboma bango avant ba oboma bango ba petit bango ba photo ya li ba otinda biso ba photo bazo bo maya njili maya fleuve Congo. Ils ont refoulé le corps et les Congolais. Alors, opposition au balobi bazana peuple. Mais pourquoi pas la volonté à peuple? Voilà, peuple, il faut que soit commis en charge. On dit que aux gens qui sont en Zambie, aux gens qui aident, biso Bible que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc total il a bateau pété, biso moko total il a rassemblement té, na évité. Malgré batumsu total parce que on bazalo quoi ba leader oyo ba bimi si mitu, mais en dehors il y a rassemblement. Et c'est ngali pe nini moko bo posséder moko bo b ezala bango babimi lokola a mais b il faut ezala c il faut ezala pour na ko se préparer au cas où bango balakisi vraiment bo moto na bango te bongo ngana lansaka front pour la libération totale du Congo oyo normalement biso po ba vrai combattant ba vrai opposition eza biso toza na diaspora biso toza na Angleterre ba o baza na Paris Bruxelles Allemagne Hollande Canada États-Unis Suède na tika oyokate na Italie ba combattant ba ali na yokate na Luxembourg ba ali mais ba parti o ya pona Afrique du Sud il faut biso to ça la table ronde ya biso moko to yokana to se décider ndeni to libérer mboka parce que soki to zeli makambo nga nazo mona ndena moni makambo ko mokende na limite que bandeko bazana Kinshasa bazana souci à la population congolaise na limite pour carte ndenge zo se dessiner masolo ndezo kende boza na nyama nde balobaka kill de match donc boma masolo kill de game bozo mener 1-0 botia deuxième but comme ça bango ba onduluka na batia na 2-1 après ba botia 2-1 so batia 2-1 botia bango 3-1 bazo tira Kabila pourquoi bazo luka ko négocier na Kabila pour ani ti ba komi ko zwa audace ya kopekisa population ebima et ça la manifestation ça dit bali bino bazana bazo ba respecter binoté alors pourquoi batu oyo asali Kabila asali ezali haute trahison faut pas pendre ye na mongalema ou bien
na stade de martyr asa suna droit au diriger mboka te mais comment azo continuer ko pesa ordre azo défier biso na kati ya kini ya za rwandais et bon moni bino nyo surtout petit fils Lumumba a explosé a bimisa exposé bango ndenge ni basalaka ba mafia na bango na banque pendenge ni bazwi mbongo ya organiser ba élection ya Congo ba kaboli on a famille arabile mutandi on ba otike sur le pouvoir point voilà donc to ko tike na pouvoir te et sengeli vraiment bana Congo biso surtout to zo makambo mais eza mandenge wana mutu na zame dengo zoloba ndenge moko ndeko moko atie commentaire awa botama congolais omona bozoba ya ba politicien wana commentaire ndeko alors natanga ki pe ndeko wana na kosite yango na lobby makambo ezo sala malelo na Congo na Brazzaville ko sala mate na Rwanda ko sala mate imagine toi na Congo na poto toza combien toza plus de 6 millions de congolais ba si chaque congolais a pesa 1 euro to libérer mboka ba ngo pesa te soki déjà boli ko cotiser te pour na libérer mboka bon libérer mboka ndé ba rwandais po ba ya ko boto la mboka ils ont cotisé et ils continuent à cotiser mais ba congolais na makambo mboka ba pesa raté soki un faux prophète un faux pasteur aye abimisa monga pesi obe bato baye na vision moko ya lokuta ya nini ba ko soutenir mais nzamba ko sala po biso ba mama to telema to ko sala lobby to ko luka banque na biso to ko sala lobby po na mboka na biso kalate nzamba ko sunga mutuna mususu ezali proverbe 30 ndeko moko na commentaire na ya lobby olobaki mingi sur feuille de route ya bandeko o wana ya rassemblement ndenge balobaki maintenant feuille de route ya diaspora eza wapi toza na diaspora bandeko belé to mona ba vidéo Canada Paris Belgique wapi pai feuille de route na bino eza wapi soko ko pesa bandeko bazolanda biso na rassemblement et biso na diaspora feuille de route na biso zani feuille de route na biso ali to bengana occupation rwandaise to soit un congolais natif ya Congo 100% congolais a diriger mboka atonga l'école atonga hôpital atonga habitat atonga ba misala congolais nyo surtout à vivre ndé biso to vivre par exemple mutoko la ngaso na comme président Congo ndenge bafutaka bana na bana ko enregistrer bato tout ba komo ke na job center c'est-à-dire place au musala ba futa bango ba chômeur tozo loger bango to pesi étudiant sur voiture na bourse et puis to créer ba compagnie c'est ça et là biso to linga hôpital ofele on se comprend hôpital ofele école ofele et là biso tozo bukango misala salama Kabila sali 16 ans à créer ta musala moko et puis loi na mboka et puis loi état de droit c'est-à-dire que biso andeke za boye okoko beta mutuli kofite po yebi ke so beti mutuli kofi ba okamo mais Kimbuta immeuble na et bomisi plus de 19 personnes il devait être arrêté mais ba tikali ko interroger même pas la police a que tourner même pas qu'est-ce qui s'est passé et c'est one état de droit et c'est état de droit donc feuille de route na biso ya ngwana voilà fait de route na bino wana proverbe maintenant mutuna musunde kumsusu atunaki ndenge bato na moki bapesa proverbe oyo ke ngando akimi mbula akene bale akanisa kake ko batama ezaka bongo ngando akimi soke bale ake kote ya mbula nzoka azozonga kana na esika moko toza kolongwa na mipaya oyo tozo koboya lelo lisusu ba mususu balobi Moïse Katumbi yende mutu baponi ye akozala mokonzi na mboka tozo boya ba étranger toluti na boumbu est-ce que na mboka na biso Congo toza na bana mboka te oyo baza de père et de mère oyo bakoki kotambusa mboka wana c'est ça où les bas blessent c'est ça où balobi ke botama na Congo mona buzoba ba oyo tout ba ke osala ba rencontre ba endossé bien ba sangani na Moïse Katumbi ba yebi nationalité na été ba yebi mission na été Moïse Katumbi azali pion ya Uganda na Rwanda souci na bango ya comme président pour balkaniser mboka akoya kobongisa Congo te et puis na ndako na ye mwasi na ye aza tuti c'est-à-dire tant bozolinga Moïse Katumbi comme président bozolinga lobby na ba miracle ba massacre oyo ba bomi biso tozala na première dame lokola tuti c'est-à-dire tozali déjà na étranger président mwasi na ye susu de wana eza susu ko finga pe ko nyata ba martyr oto kunda depuis Kabila kota na pouvoir 19 ans ngo tilelo depuis Kabila le vrai Kabila Mose Kabila donc biloko wana ko sa mate ezali ndoto na bango bazolota mais e kolate lambate tala lelo balingai basala pays mususu na Kivu ba carte de GC salama tout et tout mais basala république de Kivu basala ngo les grands Kivu total ngo
ezali déjà na mikanda ezali surtout mais bakoka kosala mote pour la population et téléméli bango donc ekosala mate Congo eza un et ekotikala indivisible mabe na ko apprendre bino na sabino biso de ba juif biso de ba la kolo yesu biso balongola biso na kana ba boaka biso koto biso to ça ba vrai ba juif eza biso ba congolais biso to ça peuple nzambe donc likamuno soto basali na Congo ba utu ba tuti baza ba tumoko modi malédiction bozonga tie pa na bango ba kofuta makila moko na moko etangi na Congo o batangisa depuis la nuit du temps jusqu'à présent. Jusqu'à présent, proverbe tobi ke tozaka na yo na mituna bandeko bazolanda na landaka papa Honoré Ngwanda o yazali moko na biso Équateur. Proverbe na ebité parce que na landaka pe ba vidéo na e alobaka un jour que makambo nyonso ezosala mawana tozomona bango ezali tour de Babel oyo baza kosala quelque part là pe force ennemi baniaka ngo te ennemi tant ba information ezo ko bima il faut koyeba parce que modèle makambo za ko kendela na yebité sengeli biso moko to eba kozwa pe ba précaution et puis ko préparer peuple ayeba ko telema pour peuple azoluka leader. Mais ba leader o tozomona bango tozomona ka tour de Babel na ebité la place wana okoko sunga biso ndenge nini. OK, ototanga kombo ya Honoré Ngwanda azali muto okipa ba fonction minene na Congo soki lelo Congo ezo souffrir bo ezali ba défaillance ya Honoré Ngwanda na système na Honoré Ngwanda azali chargé à sécurité à Congo. Mais Kengo Adondo a comme premier ministre 3 fois à Rwanda, Honoré Ngwanda Zaïwa. Honoré Ngwanda n'est na ba relation na ye à quoi la Congo. Mais Honoré Ngwanda se distingue maintenant à comme journaliste ko sala ba vidéo pe aya na projet de société. Alors, bisoto lobi Honoré Ngwanda soki ya solo aza libérateur ou bien aza bisoto kima Congo Zaï ko Honoré Ngwanda. Les lozo kamusanga que Honoré Ngwanda aye poto lobby a comme un père ya révolution c'est que biso oyo tozana plus de 27 ans ya ngunda expérience to kima Congo na ye a comme père et réveil ya révolution donc aso sangana biso donc viana to kangaye partout abatami a comme ngando a comme monganza a comme mbisa mai soki ngolo to zwaka un jour à ressemble parce que à rendre Congo mauvais service ça li 10 ans de distraction. Na tama za osaba vidéo soki na ba mbongo ayibaka na Congo soki organisaki armée à Congo azu ba ex-phase ba ke libérer mboka na ba relation za nango ngai ça mais aza libérateur te akanga mongo na ye atika ko ça qui grand-père raconte. Bon nengo lobi le grand-père raconte peut-être mutu na ka ona ndenge tozoko kendela bongo na fiti soki to monike na nzela na epé bato balelisa makasi basali po na ngongo toza na mo colonie asali 10 ans sali le côté ezalo la Kabila asali 15 ans sali le côté ata bo PC 2 ans 3 ans sali po azwaki déjà 15 ans sali le côté ata bo bakseli 20 ans au sali le côté malamu akeli na ye po to komino na sukate tant to koma to yeba to mona nazo yebisa yo ke biso batamoli moto yeba Honoré Ngwanda za libérateur te Honoré Ngwanda yaki ko distraire mukolo to libérer mboka to ko kanga yebisa biso il travaillait pour na compte nani. Ok, voilà, maintenant on dit la parole pas dans le proverbe parce que balobaka mieux vaut la fin que le commencement. La fin est qu'on justifie biso et qu'on l'axe biso nani azali na solo nani alobaki lokuta na ba réalité nyo soto to bandaki ko landa ba vidéo to koyeba yango mais na futur nde to koyeba alors na yebité message mususu nini oyo okoki ko pesa bana parce que ozali un homme de Dieu to yebike na makambo nyo so le kana mboka basai na zaminde ba préparer ka peuple tozomona uti kotanga wana bible lobi yango soki bino bobobi biso biso tokokoma ba esclave na bino soki biso tolongi bino bokombe donc tout est dans la Bible mais tozomona basai na Nzambe baza ko préparer peuple te même na décembre oyo soki mobule leki ebele bakufaki dernièrement lokola bambinzo lokola basoso mais babi ba martyr na biso mais wapi basai na Nzambe o bakoko telema pona ko préparer peuple que lelo peso eliwe ekuti bango mais bakende pe na kimia mais wapi bango koza moko oyo koposa mbela ezali défi peuple congolais ba défier biso na ba petit amike Rwanda eloko moke na Uganda batu moko kutu ba ko pusa pembe na biso te mais ba sale erreur ba yeko tumbola biso esengeli moni mwana moke soka atumboli yo fo beta ye po malasima ameka suko ya ko tumbola ote abanga o libela lokola ba sale biso likita ya Afrique mobimba po ba boto la biso mboka ba sakana biso ba massacrer bande na biso
et ce qu'elle biso to lancé to zongela bango na défi wana parce que Goliath a expliqué David pe bana Israël soki nga na beti bino botikali ba umbu na biso soki bino bo beti biso to kokoma ba umbu na bino alors ezali likambo ya défi soki to lingi to tikala ba umbu libela ya Rwanda mboka wana za so mboka na biso te parce que bazo bimisa ba congolais ba opesa nationalité congolaise ba okene États-Unis le ba kozonga yo congolais po kene na Congo kende kaka na entrée ya Congo na Kinshasa au mona ba question ba tuna ba congolais ba uti libanda c'est-à-dire ba sali plan ba benga na biso na mboka na biso ba ba gérer mboka alors congolais lamuka mboka wana za mboka na yo ozali famille ya Yesu ozali nabilaka Yesu apesa Congo pona ba congolais ni pona ba Tutsi ni pona ba Hutu ni pona ba Tutsi apesa mboka wana pona ba Congo man tango ekoki to telema to benga na mboka tozali to benga na banguna na mboka to récupérer mboka Kabila a échoué système na bango a échoué biso to dicter bango système melo ka liboso l'église nyonso ya réveil ya ba faux pasteur futo kanga bango to tia bango na boloko bato nyonso ba collaborer na occupation futo kanga bango to tia bango na boloko et ba faux ba opposant oyo nyonso tout ba eko collaborer na biso futo kanga bango to tia bango na boloko ba rwandais biso za problème na ba rwandais te rwandais oyo alingi a immigrer na Congo alingi zo nationalité congolaise akosala demande na ye ndenge biso to sala ba demande na ba mboka étranger pozwa mukanda mboka ofo sala demande to enregistrer yo to pesi yo nationalité mais ba oyo bazwi ngo na makasi net ba ruberwa ba kamere ba biselimani tout nazo senga bino bobima déjà mboka parce que mikolozo ya opération mwana mpuku kotele ekobanda place tout ba kozwa yo ezala na libulo moto kozwa ata na se ya libulo ya nyau to ya mpuku moto ekomaka ekozikisa yo voilà message nazaki nango ya mwana voilà message ezande mwana proverbe ndeko mo pa tunaki ngai na lobaki omoni liloba nzambe ezosangisa bato nyonso tu ezotala intel bote ezotala bote mais na acte oyo bango bapose mpona kosala biso sabotage barwandais sabotage basali biso est-ce que lelo soki mboka ekomi na kimia makambo nyonso to ekomi na kimia peuple na biso bakobosa na makambo wana ndenge nini bakojustifie yango ndenge nini bolingo omoni mpona makambo wana babosa na fo tribunal esalama bajuge bacoupable bakenda boloko barwandais nyonso bamabe te barwandais malamu bazali barwandais ya mabe bagénocide baokangama tokotala so tokoa annexe yango te ndenge ezalaka bakala Congo Rwanda Urundi to annexe yango lokola baprovince na biso tokotia mire ya monene oyo ezali ekabolaka Mexico na États-Unis soko meko simba mire wana oziki okangami na courant ndeko mo pa tunaki mutuna na bia landaki na bemission na yo olobaki bandeko ba voisin na biso nyonso to bazosala biso mabe ekokoma na ngoa moko pesengeli botiela bino ba mire yango ezala nde basala na Germany te mire basala na Germany na pese exemple bien balanda ba documentaire ya Mexico na États-Unis batia mire wana okuta bibembe wana courant soko meki ko katsa ou ba betio masasi okangami na courant eza mire te zalim clôture ya mabende to tia ndengwana parce que moni mutu oyo azanyama boko ko tiesika mo vivre na batute balakisi ba massacrer ba devil ba démon batandengwana biso ko continuer ko dire na ba honte biso toza ba humain to ko respecter mutu to ko respecter ko vivre na bato to yambaka bato mais bango lokola balakisi cruauté ya ndenge wana il faut to tia mire na bango ba oyo baza ba coupable to sambisa bango pe ba kofuta na mebeko ndenge loi ezosenga vraiment ndenge loi ezosenga bandeko biso pepe na biso toza bato bolingo toyebi koyamba toyebi kosunga mais bazozongisela biso kaka merci bapesa na mbwa maintenant mpona diaspora proverbe oikoki kolobela biso nini toujours mobilisation diaspora tozali une force na ngongo yo parce que totikali na un mois diaspora toza une force mais Ngwanda a divisé biso Ngwanda yaki na mission caméra zo diviser na kati ya opposition Ngwanda zo diviser poto Ngwanda diviser combat mibale combattant Ngwanda bazali na ba combattant ya Tshisekedi donc ekoma guerre ba luba na bangala heureusement biso ba oyo toza ba nationaliste toyo ko boma moto ya ngoni ma moralité normalement Ngwanda aya na mission a diviser combat ezaka souté pour likamoko ya avancer te
comment yokolo boza mobundeli mboka ozali père ya résistance osali 10 ans na Kinshasa osalata mouvement moko te osata na bato te mais ana poto ozolalisa bato pongi ozokabala vieux Ibu vieux Terminator place tout ozwaka yo continuer kosalaka ba vidéo na yo continuer kokosa na bato na yo oya na bango batia ambi nzoto tout nani poso nzoto se sila bango to kozwa bino place tout ozwa bino bo sambaka po bo détruire mboka pe bo freiner avancement ya combat pe bo kaboli combat. Voilà pour ça n'engage que yo ndenge zoloba souci na biso na tranche oyo biso ba mama biso bandeko toza kolela mingi afin que tokoka kozala lisanga na makambo eza kolekela biso oyo tokomi humilié partout baza koboma surtout likambo ya koboma bandeko toza na mboko ya poto kobeta kaka mutu ya pamba soko beti kaka mutu police azokitelo aye kokanga yo pe okokota prison ti sikoyo na beni bazoboma ni rassemblement ni opposition ezo réclamer te bato bakufa mpona ni pouvoir en place ezo justifier te nzoka na idée na bango bazoboma bazosilisa bakongolais kuna bakotisa basoudanais bakotisa barwandais bakotisa baérythréen bakotisa na basyrien mpo mboka wana après ezwa autonomie nango ekoma nation mais ndoto na bango ekolatela mba te mpo mboka wana eza ya congo eza ya nzambe congo eza nzambe moto apesa biso yango tokokabolaka yango ata na motu moko te tokokabolaka congo na mutu moko te tozokende presque na suka na émission na biso face à face mama benana proverbe vraiment ba message oyo tozoyela bino ba message toujours ya révolution na tranche oyo avec conscience na biso ezonga tolongwa na kata ba polémique totala ndenge bandeko na biso bazokufa meme nzambe